Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ya ba mama oyo ba nimba ka n'église, ba mama o ba lala ka n'église. Ebimi yoka ba komba ba mamangu. Ozo lala n'église ba ote ya yo zo lala. Yoka ba kombo na bango. Ma Chantal, ma Bijou, ma Odette, ma Sandra, ma Sarah, ma Clarisse, ma Nadine, Mama Yasmine, ma Brigitte, ma Pascaline, ma Déborah, ma maman balala en église. Sopo ebi ke maman mo alala église o ebi kombo na e komela nga on commenter tout la deuxième liste atiko lala en église. MSK Music. Liste ya ba mama oyo ba nimba ka n'église, ba mama o ba lala ka n'église. Ebimi yoka ba komba ba mamangu. Ozo lala n'église ba ote ya yo zo lala. Yoka ba kombo na bango. Ma Chantal, ma Bijou, ma Odette, ma Sandra, ma Sarah, ma Clarisse, ma Nadine, Mama Yasmine, ma Brigitte, ma Pascaline, ma Déborah, ma maman balala en église. Sopo ebi ke maman mo alala église o ebi kombo na e komela nga on commenter tout la deuxième liste atiko lala en église. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repo ba pa ya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou sololaka na ye kitoko. Bota l'appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien. Soki po koya ko wumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa ve na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto
okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur mpona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana.